chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Ce qui peut gloire et l'équipe mingi na vie kisi et l'équipe mingi na vie et comme ça amutu toke okomo loba ba loba. Et là on a quoi ça fallait pour pas côté musicalement abundani à réussir, mais côté responsabilité foyer a échoué. Bana bazoko bénéficier na affection ya fali pour pate na bozu ya fali pour pate bana na bazo souffrir. Deuxième message ezali pour na papa na biso vieux 12 nzamba lingie makasi na omona nzamba zo bisanga famille ya côté ya kibo mama na ye baza ko réclamer eloko moko pa ya vieux 12 eloko moko e ana kati wana. Même denga bala mwasi na ye la plupart de ta famille na ye ba sepela te banda kenda poto asunga de famille ya kibo mama na ye alesi mono kindoki kana nzela classe na lipa komboni nai Francis Bengena Francis Bimisa nyoso mabe oba liesa kio Bimisa Loba onan Lelo na Kinshasa, ils allaient sur pas cité ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Locola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Bissou Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas mabele yango yo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na yo. Bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali pe so lingi esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lomba shiki muka di yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibwa donc entrée à station Bibwa koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, Bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais Olinga Kambana. Orphelinat Fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir borphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres.
Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée première plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Bote Balandia chez Bisso Télévision, bienvenue sur votre chaîne. Merci la confiance. Bossa Bisso Awa, merci la sponsor na Bisso officiel. Yé apesi Bisso, nyonso tozali nango, apesi kanyaka, apesi santé, apesi élévation, apesi famille, apesi mosala kitoko o toko sala bino comme on a Jésus-Christ de Nazareth. Batoni mingi pe la fondation Maman Denise Nyakero. Maman, merci d'ailleurs sur Borosala pour la chaîne Télévision. Matoni mingi na ma OEP, ma mingi rabiso pour na idée, ba remarque concernant l'évolution, il y a émission de police de star. Matoni mingi pe na moi je suis Ngai Lidi Mukadi. Merci na ba OEP tout ba lingaka o ba sabona na chaîne Télévision. Le tout il makambo zali belé, mais na rosenga na ndeko Chris sur la caméra afongola. Oui, bonjour Papa Chi. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Voilà, tout ça, il y a pas de problème. Père éternel, nous te rendons grâce pour tes émissions dans ma bouche au nom du début jusqu'à la fin. Tes présences dans yo se manifester dans quatre émissions yo. Mutu nyonso azana ba problème, mutu nyonso azana mikakatano. Ndazo yamba émission azala béni, père yamba ye guérison na komba nzambe di na bala. Amen. Amen. Moto na Nzambe esengo ezali pour te yambi olelo. Oui, esengo ezali. Ya ko lobezali. Tout le monde qui église même bato ba yo na tout na église ngo to mona ka ba jeune belé. Yo lingani ba mikolo bazala te. Non, ba maman pe baza. Okay. Ba papa pe responsable le roi yo ba marié, ba on marié, ba pesinga confiance bazali. OK. Mais la plupart ezande ya ba jeune parce que nga naza jeune nazoyi ba kosola bien, la plupart naza na ba jeune mais ba papa le roi yo bo mikolo pe bazali. Très bien. Si yo tout le monde makambo Italie moi exemple parce que bato babenga moi même papa chiko lobeli makambo te to moni fali poupa bien sûr que yo za mosana nzambe ya zali musicien de baba misia mokili to mon exemple mon alobi que maya lobaki pona mwana en tant que parent est-ce que fali poupa essayer album makambo de wana. Merci beaucoup Papa Chic, malgré tout non on a beauté mais en tant que humain nakoki ko niete ke naibi fali poupa te. Naibi fali poupa, naibi feregola, naibi bango nyonso. Parce que na matara ba moto ba taxi, oko matana moto taxi na taxi boy chauffeur ati nzembo ya fali. Jamais au baneki kata miziko ngaza pasteur. O tsoke l'église na couloir kimbuta ba nzembo na bango ebeta na yo kango naibi pe fali poupa. Concernant mutuna na yo nazo répondre yango na verset parce que nga nazali pasteur. Mosei na nzambe faut koyeba ina makomi. Na question tuni ya ndeko fali poupa tozui na mokanda ya Luc chapitre 21 verset 16. Luc chapitre 21 verset 16. Vous serez livrés par Nabandeli. Luc chapitre 21 verset 16. Vous serez livrés même par vos parents, même par vos frères, même par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Na bandeli yango na bandeli yango suspona na livrer bateau mais parents pe akokipe ko livrer pe mwana na e eza lokola fali poupa a livrer déjà mwana na e ndenge ni l'homme de Dieu mais quand ko pesa côté ni fali a livrer mwana na e a livrer pas ya nani mo de être ba kibolo ba ke fali aza muta travailler na diable ndenge bato balobaka mais fali azo travailler na muto na zo suba na ya livrer. Mais oui papa. Le problème en est que mutu encadra ka foyer eza papa. Mutu fungola ka porte eza papa. Même yonde ngozana pona mabe kota et pas bana et pas moi si loba ke yo moko fungola porte. Donc fallait à livrer déjà Kenaya. Ndenge zana na omona pe mabe makasi et pas Kenaya parce que papa déjà a livré pas adversaire, a livré na monde spirituel, a livré na nyonso. Bo sala eloko nyonso o bo koki ko sali. Vous serez livrés même par vos propres parents. Fallait livrer moi nanae. S'il est écrit, il y a un appel tomoni. Donc, ezasko likambuya miki menga. A solo lana mwana. Aya ko senga papa na e bolimbisi. Toza ba bantu. Papa azanzambe ase. Makambuya papa etali bana te mais ndenge papa
et choqué boye aza na eloko moko na kati biso pe tant tozokola to sala pe ba parents mabe to lia bambonga ba minerval to kima banda ainsi de suite na kokola. Mais est-ce que fali sengela le babongo na moi no ya yi propre? Est-ce que fali papa nyoso peu importe moi na soit le mabe to pas sala mabe papa rotika na haine envers sa fille? Est-ce que fali pour pas il y a un père responsable na habité celui maya sali wona za malamu. Bon wanande en tant que humain asali mabe makasi. OK. Asali mabe makasi papa chic bana misusu eza peut-être bakanda mususu eza ya ba mama. Papa na ya kufa na zamana tina net eza kanda ya kibozua parce que Mikimenga akembina fali Mikimenga akembina fali Mikimenga fali azumukanda na poto pona Mikimenga baboti ainsi de suite wana fali utaza aigle auto benga lelote il était rien mais Mikimenga supportaki tant gloire eye makambo eye azumwasi mususu nyoso wana nde Miki afingaka ezaka bakanda kaka ya kibombanda ya kibobasi ainsi de suite mais atika ko appliquer bana na makambo wana atika ko kotisa bana baza sacré. La famille est sacrée. Na ce pays na ce plana papa na ngai ko fiolomide. Tangu ba bendana kina mwana na e Didiston. Kofi aleki au biboti kawana. Didiston c'est mon sang. Didiston a mwana nga. Quel que soit le problème, quel que soit ko bendana, quel que soit impolitesse na c'est mon sang. C'est ça un père responsable. Na ce plat qui peut pas faire rigola. Ba poser problème ya Davina Boyebo alobi azaka ka mwana. Na ndenge ya akangisa bakanga mpona akangisa ngai na nini azaka na makila na kosala nini un père qui réfléchit un père responsable donc c'est un peu ça ce qui peut gloire et l'équipe mingi na vie kisi et l'équipe mingi na vie et comme ça mutu toke okomo loba ba loba non l'homme de Dieu bon côté mais moto na Nzambe en tant que un homme de Dieu conseille au pesa fali poupa. Et là on a koyebi sa fali poupa côté musicalement abundani à réussir. Mais côté responsabilité foyer a échoué. La ndenge l'homme de Dieu. A échoué makasi. Pona nini? Azo swana na bana. Deux bana koto akiparate akipakara ba marko kaka bana botina nana he ketchup bana moko nini wana ezalate. Ba on marié kutu to mona ngo. Aboti na ndaku libanda pe aboti mais akipaka pe bana wana de A à Z pourquoi pas y bana bazoko bénéficier na affection ya fali pour pate na bozu ya fali pour pate bana na bazo souffrir mutazo bénéficier na mambunos eza marco 6 fali a mi pesa mingi et pas nana parce que muta simba ba mambunos eza nana Miki aboyaki mais ngana za pasteur je suis prophète nazoloba o ngana zoloba. Il faut moi si a fallu ya liboso Mikimenga abenganga na bondela ponaï. Pardon? Mikimenga abenganga na bondela ponaï na moni mabe et pas Marco 6 et pas Keina avant décembre. Mabe ni omoni l'homme de na moni mabe makasi boko ka scandale ya makambo ebele. Ah, c'est fort hein? Oui. Ah, mabe zali. Mabe za makasi. Mikimenga maman benganga tosola en privé Keina na moni mabe makasi soki aye ko senga papa pardon te avant décembre asenga papa en bas mabe ou ta wabi l'homme de Dieu bon toutefois c'est pas tout c'est les vous serez livré ba livré déjà. OK voilà tout moni pe église na yo tout ça zo ngam kin église maye ko sala kati etonga yebisanga nani bato bana besoin bayeba l'autre fois ba mettre adresse bayeba moi bien te ya moto zo na sujet na biso adresse église eza na terre jaune eza soki ka ko siska aéroport ka ya njili premier arrêt oya makolo moto tunanga bata moto tikanga na église ya prophète Christian Massial a dia tabao bon tiko na église. Voilà deuxième message vous avez soutenu l'homme de Dieu yamboto kende na maimatali église na yo isika ezali moi mituna na kati église. Deuxième message ezali pona papa na biso vieux 12. Asa soutenu l'homme de Dieu. Hein buluka ka bango pe bo pesa bango message na télévision de Seigneur. Ça sali nini? Vieux 12 papa a tout ça l'accident. Le problème en est que Nzamba lingi makasi.
naomona nzambe azoyebisanga famille ya côté ya kibomama na ye baza koreklame eloko moko epai ya vie 12 akende koluka noko na ye moko basolola eloko moko eya na kati wana même ndenge abala mwasi na ye la plupart ya bata famille na ye basepela te balingaka vie 12 azala kwa esclave ya famille asalaka azwaka mbongo asungaka famille ndenge abala basepela te mwasi amemaka stabilité na vie mobile mwasi vie 12 abali amemela vie 12 stabilité et puis chance na vie banda kenda poto asunga da famille ya kibomama na ye asungaka te mbongo kendaka epa mwasi na famille ya mwasi na moni na vie de prière ya makasi vie 12 ba poison ebele ba mambo ebele na ba prière ya mwasi nde ebikisaka ye aluka famille ya kibomama na ye asenga bolimbisi. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Totalement ba image oyo ya mokolo ya milulu oyo nzamba zako rendez-vous et puis on se retrouve pour la suite de cette émission Police de Star. Maman, baliesi mwana na kindoki. Famille mobali na yo, famille mabe. Babe na sima kindoki ya mwana wana. Mwana wazama yele makasi. Baliesi mwana kindoki. Kana nzela class na lipa. Mama, bana soba wake class. Nzamba tambola na bantoma. Leka liboso, wabemela na ye. Ça fait combien de temps moi non bakangie quoi? Micro combien? Combien de temps? Francis Bengena Francis Azolo bate ok balesa mwono kindoki voilà mama nies na yo na sakola kani soki mwana abotami na lobani mwana kufi papa mama ane eloko edi na bala na nzoto nzambo atambola edi na bala na kimbangu edi batambola na nga nzambo azobundisa ngai bakuwa azobundisa mpe yo namona mbele yo ezala bokita mama kapatika nayebisa yo na bina yo so batongaka yo te babundisaka ote wana elo nzambe te obona balukaza lelo kwa nzambe bakobundisa one baolonga yo te bakoyetela mokome baosonga nzela sango mwana mokie boye loba miracle nakeko ordonner place batangaki yo bima na kombo na Yesu bima na kombo na Yesu bima na kombo na Yesu sanza nyonso banisa tu akindoki sanza na kombo na Yesu sanza na kukita ye kombo ni nani Francis Bengena Francis Bimisa nyonso mabe obaliesa kio Bimisa Santa
gorge. Bilisa. Perna Nakeko kata nyonso la mabe. Nakeko kata nyonso la mabe. Kata nyonso la mabe. Na kata mwana kombo na Yesu. Na kata mwana kombo na Yesu. Na kata mwana kombo na Yesu. Opesa miko. Oh nani? Loba oh nani? Oh nani? Voilà, mesdames, messieurs, tout à la mois, on a balayé Kindoki. Moi, on a nzambe. Bano, moi, on a les Kindoki. On a parents, moi, on a bengani. Mais yo, n'est-ce pas réussi? Moi, on a retombé aux alagats dans ta famille. Merci beaucoup, Papa Chic. Le problème est que moi, na oyo ba tamboli ba sisi l'église par-ci par-là. Quand on a sala kaka ba émission na média, maman na ye alandi, maman na ye ba na kati église. Nazo bondela. Mais tant on nazo te ya église, moi na va nazo mona maseke na mutu wa mwana ana. Na te na moni maseke na mutu wa mwana ana. Kolo kotali sanga. Mutaliesa mwana wana Kindoki. Ezaka ka camarade kaka voisin na lipa. Alors ba komi koya kozoe na butu ba bimisa mwana na zoboya bakangie ngongo pona aloba te makambo oya mona kana butu. Kina mona ka intel aya kozwanga na butu boyeboy bakangie ngongo. Problème à sorcellerie na ngongo. Famille wana esali boye babundani simbite. Baena kati na etonga na pesi bango eloko te ni te na beleli kaka komba nzambe di na bana na afumuki mbango. Na zuma ina bondeli na melisi mwana mai. Papa Chic mwana sandi mwana lobby. Maman wana piqué crise. Maman lobby ya bonon na mona. Na esi maman ngana na ngelo côté. Mutazo sala kati nanga eza nzambe. Ngana zote yo na amuki Papa Chic. Mais nzambe na zote yo aza munene na kombo na Yesu. Yango na zo bisa batu batala ka age nanga te batala nde o aza kati nanga. Et ana mama muso azo basika mwana pena regret na problème nanga sida. Impuissance sexuelle oyo. Problème amukanda oyo. Ba pasteur a minene écoute simbate maman. Papa Chic, chaque homme de Dieu a sa grâce. Philippe na tomate eza couleur moko mais joie des rôles différents na bloko. Na vie actuelle de to vivre. Toza na négativité, to apena positivité. Toza na vrai, to na faux. So kutai na ba faux, kutai na ba aventure. Ba ono so ba ndenge mokote. Mwana o abiki azuya ye tikotaki. Donc nzambe di na bala asali ba miracle ya ofele bata ba sida bazo témoigner. O ngana zana sida yaka nazo kande ba Saint Thomas Papa Chic. Saint Thomas sida yaka. On a l'impression que c'est prostate yaka. Bazo témoigner lobiko ya ofele. Nazo ça la publicité miracle te non sans des publicités en Zambie. Voilà, tout à la deuxième élément yo tozonga après. Ana problème ya hernie à Kindoki. Botamboli na l'église. Botamboli partout. Mais hernie est aussi badé. Assez. Nous allons ça la malade ya mobali oyo esi la te esayo. Obimana na ba o marié. Obimana na ba tabakisi. Le jouri. Jeudi. Ozaina monga fula. Ozaina papa moko Jean-Jacques. Papa na douanier. Yonde au sala. Papa moi on va la ça à la place c'est bien. Aussi ici bongo nyonso. Na moniye na mettre hôpital baso sala opération awutina
comme la Platini. Hein? Voilà, mesdames, messieurs, la Makambo, c'est grave, hein, image Namboko, Tomona Nyoso. L'homme de Dieu, Makama modèle, bateau, Ozora Bango, Wapi, Baoutara Wapi. Au plus, voilà, d'accord, la télévision. Bango Nyoso, on a télévision. Plein Nyoso, on a média à la télévision. Na batu Nyoso, ya kuna baye. Bato abaka, télévision. Moi na mobile wana boza komona azaki na problème ya hernie. Hernie na ye ezaki ya voie normalité. Hernie na ye ezalaki ya kobwakela. Moi si o bazana ye aza femme mariée. Mobile wana ko sala place moko ya bien. Mais banda lingara mwana mwasi wana vie na ye koma boy. Papa chic. Mwasi nyonso na vie a mwasi o lingate. Mobile nyonso na vie a mobile o lingate. Olingi au côté na ministère ekoi. Olingi au côté na activité na business esa ni ekoi. Ndenge jeune garçon o azalaki. Ba longoli musala, makambo zo simba sute, azo débrouiller zo simba te, ba bwakeli problème ya nini ya hernie. Na monaki utendenga côté na za na bureau, na côté na église, na tei. Kolo ko révéler ngai mwana mwasi wana aza na symptôme ya mabe. Abimana tata moko ya mukolo ya Rosie Christian atika ba symptôme ya mabe. Jeune garçon mutu nyonso oya kobimana mwana mwasi wana il faut avoir problème ya hernie. Tangu yo zo souffrir na hernie papa wana no fida place asalaka promotion ezomata makambo esani ezomata. Yango nazoyebisa ba jeune fille, ba jeune garçon ya lelo. Talo sobe sa vie non likolo ya t-shirt, likolo ya kabelo, likolo ya iPhone, mutapesa ka iPhone ezanzambe, mutapesa ka libale ezanzambe, mai kapite elokote, libale utake pa nzambe puis comportement. Na bonde lipo na mwana mobali wana, na simbie na bonde lipo na ebisi ozobika. Na lobby en plein air que mutoazo sala yobo eza mwana mwasi o famille bundana bakabola bango esimba kate ataka e place moko ya mabe na bonde ipone mwana mwasi na biki pardon papa na hernie abiki azo tambola zo kima zo sauter mais abande atako kokatako poussa lokolote pour te dire que le temps des miracles n'est pas passé. Nzambe prophète Christian azan nzambe moko eratakate talanga komo benga kuna biataba. Voilà l'homme de Dieu, c'est grave, mais ngai na otika na plateau mais quand que ça mais la moketo pe moi maté ya moké na batu tout bazo ki bako otala biso ngai na pesi bino au revoir tokutani malasima mais je vous laisse entre le mains de l'homme de Dieu. Oui, shalom 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 peuple de Dieu partout place oyo zali ozuli baku ya kolanda émission oyo ozuli baku ya koyoka mungongo oyo ezali Mosei na nzambe na bino votre humble serviteur le prophète de la nation, Christian Masiala Diatabaou, le jeune prophète. Maman, papa, le lona qui kolobela tay moko en ce qui concerne la puissance de la prière. Lobananda place aux allées la puissance de la prière. Tobandina maman papa e belé batu ba osambela e belé batu ba oluka nzambe mais bazoyemba ko sambela te nyonso bango eza bloqué bango mata ba mangengenge bazo mata ba jeune ba niokanka o bachela bango na libumu ozana libala bien obotaka mais bana bakenda ozoyeba te mambo ezani mama papa victoire na yo clé na yo ezaka ka losambo parce que Bible lobi na ngai mutu azana makokia ko sambela azana makokia ko sala nyonso na kiso opesa te kisi nazo pesa mama papa ezaka ka losambo. Qu'est-ce que la prière maman papa? Prière ezali dialogue entre yo na nzambe na yo. La plupart ya batu bayeba ko dialoguer te na nzambe. La plupart ya batu basela ka nzambe soki problème eye lié aye pa ba pasteur. So mambo zo simba te ayemba pas ba pasteur. Mais tant vie eza bien, tant makambo eza bien, azo asu moment pe temps ya ko sambela te. Awa nazope sabino 5 points o esala kake lo sambo ya mutu ezala exaucé pa nzambe pona babaza okomana ndaku nazope sabino 5 points
oyo esalaka losambo ya mutu eza na efficacité epai ya Nzambe. Ya liboso tozali na la sanctification. Maman, papa, la plupart ya bato to bondela Nzambe ba prière ba mangenge mais nous sommes pas sanctifiés. Otika via ekobo, otika via masanga, otika via boyeboy. Oh non, ngana ozela nanu, natiko bima naba on marié, son Nzamba pesanga mobali ya bien, nde natiki bamba on marié. Nzambe pa lobi no, so tiki ba on marié, ndako peso mobali ya bien. Kolongola bazemi oza sanctifié te yango bozokanga batu bandoki na famille batata mosi bandoki yo mono na ndoki no ya liboso avina o zala sanctifié tambola na kobanga Nzambe. Deuxième point, deuxième tiré, tozui ezali l'humilité dans la prière, maman papa. L'église place yo sambelak oyaka avant. L'église place oyo sambela. Oto saka pasteur. L'église place oyo sambela. Engagement ni nango yo zala nguna kati na etonga mama papa. Soko samba ite muto sambela na place na wa zate mama. Muto lukila Nzambe ya zate. Oza le seul pasteur pe le seul prophète ya liboso ya vina yo mama papa. Zala na komi kitisa na makambu ya Nzambe. Zala na komi kitisa na Genèse, na Coran, partout place yo zala na komi kita. Bible lobi na nga, mutu ami kita ka Nzambe a eleva kaye. Eza lokwa ba mama pe ba papa ba otala nga. Bazota la âge na nga te, mais bazota la ozakati na nga. Ba mi kitisi po na nga te, mais ba mi kiti po na kombo na Yesu mama papa. Troisième point, tozu ezali l'exaction de grâce et de dîmes. Biloko yo na oyoba la puissance de la prière. Biloko esala ke lo sambo na biso en efficacité et pas ya Nzambe. L'exaction de grâce et le dîme. L'église na yo pesa pasteur no dîme. Dîme ba pesa ngo na balabala te. Dîme ba pesa ngo na église. Et pas ya pasteur o aveya na am na yo. O monika ka pasteur kaka na internet. Na zo tinda dîme na YouTube. Na zo tinda dîme. Na non, dîme il faut pesa ngo pas père spirituel na yo maman papa. La plupart ya batu ba pambo matel likambo pe tali yango. Et ana mutu a jena ka pona yo, amata ba mangenge pona yo, baluzizila pona yo, alala kana caro, pona problème na yo impuissance sexuelle, pona problème na yo stérilité. Mozuidim otineli mutu musus ezali bienté. Quatrième point tozui maman papa ezali la discipline. Na makambu ya Nzambe. Toi tu es discipliné na makambu ya Nzambe, oza na discipline. La plupart ya basali na Nzambe, la plupart ya ba politiciens, bazoluka orgueil, bazoluka gloire. Oui, c'est bien, mais na gloire nyonso, soza na discipline te, okelango musika te. Nzamba ko pesa église ya munene, soko za discipliné te, obando sala ba bêtise, ko bimana ba protocole, ko bimana ba série église, okwa ipene kobo. Il faut être discipliné na makambu ya Nzambe. Cinquième tiré tozu ezali la journocité. Il faut que zala simple na mutu nyonso makambuni nini na mutu nyonso. Tofungoli ba Bible na biso na mokande ya Lévitique chapitre 26 verset 6 meto kitamke tina 5. Tofungoli ba Bible na biso na bandeko na mokande ya Lévitique chapitre 6 to tina verset 7. Totangi na kombo na Yesu. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Na bandeli mama papa. Nzamba lobi nanga. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays des forces et l'épée ne passera point par votre pays. Maman. Mwana na Nzambe ata olali osambelite kola lobi nanga akobatela kolala na yo akobatela kolamuka na yo mutu moko te akotelemela yo mama papa ba projet ya Nzambe eza ya malheur te ba projet ya Nzambe eza ya malamu likolo na yo nazo sakola likolo vina yo place baloba ki mabe na longola ngo na kombo na Yesu nazo sakola likolo vina yo
place simba te ane oye simba ozoloba mai na ndako yamba yango na kombo na Yesu nazo chama loba likola vina yo makamba mukanda okotise simba te mama na lobi ane oso zui mukanda te na ebite la foi maman papa parce que Bible obi na ngana Matthieu 21 verset 21 c'est par la foi que vous allez déplacer toutes les montagnes ba montagne on nganzo lobela ya ba montagne ya matalité ba montagne na Kimanja ou te mais ça ba problème oyo za ko traverser la foi zala na kondima oko déplacer ngo na kombo na Yesu maman papa tika na yebisa yo le temps des miracles n'est pas encore passé nzambe o atambola ne edi na bala nzambe atambola na fumuki mbangu yenda zo tambola kati nanga nazo senge pa nzambe banguna na bakufa te place ba seka kiyo place ba tonga kiyo na osenga na nzambe banguna na bakufa te banguna na ba ko changer version na kombo na Yesu banguna na ba ko changer langage na kombo na Yesu ozoloba men esa makaka ndenge zoloba kotala age nanga te maman monga so est que moi no pena mukie problème nanga sida problème nanga puissance sexuelle maman ba tout bazo témoigner au mon église te wana ba to ba règle bazo régler ba ta ba prostate bazo mona ba bazo loba ezanga te c'est Dieu qui est à moi. Dans verset 7 vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Épée on a longo na tie prière. Alléluia. Maman, banguna na yo, bato bazo bundisa yo, bakokima bango moka na losambo. Losambo efutaka mama. Soki bango basimba kisi, biso to simba losambo. Soki bango basimba kisi, biso to simba losambo. Losambo efutaka, my God. Losambo efutaka. Losambo efutaka. Losambo efutaka. Soki bango basimba kisi, biso to simba losambo. Mama, so bango basimba kisi. Ngai prophète Christian na simba ka losambo na discipline. Na simbe logo musute mama papa. Na simba ka losambo. Na ebi ke matea o na tei. Et choquer maman moko, et choquer papa moko, ko hésiter te maman papa, benga ba numéro ezawana, maman na ebi ke mambe simba te, ba fête yo jeune fille, okenaka ba fête ba ninga ba mariage, mokoni yo ba goya yo tala age poussana maman, ko bangelo côté, ko désespéré te, non luka bateau makambo simba te, bateau bana ba cas compliqué, docteur obi ke faut ba opérer o, docteur yo so ba simbio ka okufa mama tika na biso yebisa docteur anzambete il est un Dieu qui se lèvera pour non lo balikambu na yo soki ba loka yo na famille papa tika la bolumbu tata mosa tika la bolumbu yebisa tata mosa azana retard et ana jeune homme moko à 33 ans atika la na ekulusu bolumbu a yesu epesa biso libabete epesa biso bénédiction na longole bénédiction vina yo na longoli malédiction vina on a tché bénédiction ozoloba menesa maka ndengo soloba zwa numéro ya téléphone zwa numéro à solution pour na ba problème na yo na lobi bien mon Dieu guérit toutes sortes de cas toutes sortes de maladies plus 243 91 011 077 4 nasuka plus 243 91 011 077 4 nasuka plus 243 91 011 077 4 nasuka kombo nanga ezali prophète Christian Masiala Diatabao na eko niata mutazo freiner vina yo mutazo telemela bana na yo yo lokaka mona batu te bo yo nanongo loka bana yo bana ba ko progresser o komona bénédiction bana na yo de génération en génération na kombones parce que nzambe ayebisi Abraham je te donne ce pays et ta postérité bisono sotoza bana ya Abraham mama papa tika na yebisa yo nzamba tsaka biso na ba preuve ya nzambe ezalaka éducation ba preuve nzambe ezalaka force tango kozwa osa susu ba RRT tika ete nzambe na nga pambola yo simba kaka place ozobela simba place ozoka pasi na bonde la pena déclarer maloba likolo na yo malobo na lobi mateyo na tei landango tina suka mama papa nzambe edi na bala nzamba fumuki mbangu ona bonzela kibolenge azana kati émission oyo
émission oyo ekopikisa bato ebele kande bato bazo témoigner non bi yo pe oko témoigner plus 243 91 011 077 4 na suka plus 243 91 011 077 4 na suka simba place ozobela simba place ozokapasi so ozobela te fungula kaka maboko na yo na pondela oza mwasi chafula likolo ya mutu Père éternel et véritable Père de gloire nzambe edi na ba nzamba fumuki mbangu na tiki mutu nyonso alande émission yo du début jusqu'à la fin na maboko na yo tika ete grâce na yo tika ete faveur na yo et se manifester na ba vie na bango na kombo na Yesu mutu akopambola bango yo pe pambola na kombo na Yesu o akolakela bango mabe yo pe lakela mabe na kombo na Yesu nga na pamboli bango ba prospérer en tous égards na komba nzambe edi na bala tolobi amen soki nzamba zongi te tomona ni mbala sima plus 243 91 011 077 4 na suka plus 243 91 0 plus 243 011 077 4 na suka nzamba pambola bino amen. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasi te ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision oyo ezali cadeau pour na bino takoti na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas mabele yango oyo cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olingaka bana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent.